bino mutu bozalaka na Miriam Mokonzi bopekisa ye atika kobengaka Karine Mokonzi mutu wana avanda epai na nga ezali kobimisa ye ridicule. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafa Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a ni à danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bino mutu bozalaka na Miriam Mokonzi bopekisa ye atika kobengaka Karine Mokonzi mutu wana avanda epai na nga ezali kobimisa ye ridicule pe ezali koyokisa ye soni ye Miriam Mokonzi mutu akobima ridicule. Mpote bapapa bamama bandeko, mpote barando na barandonete, mpote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mpote ba jeune garçon na ba jeune fille, mpote bana mike na ba bebe, mpote ba Sainte Anoirie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabo. Pandeko Miriam Mokonzi na kanisa akomi na monoko na ye kotanga susu kombo ya Karine te, me akomi kobenga ye moto oyo avanda na ndako na nga. Boyebi kaka oyo avanda na ndako na nga elingi koloba akoloba na Karine Mokonzi ata atangi kombo te, kasi eloko akobosana azali kobima ridicule ya kosakana te, azali kocholama na ndenge ya kosakana te. Bien sûr aza na mayele na ye, me azali kidiba po batu oyo bamonaka musika koleka aigle neti biso si tomoni ki ridicule abimaka. Pourquoi nalobi bongo? Parce que mutu oyo akoloba avanda na ndako na ye ezali Karine Mokonzi, me batu oyo bavanda na ndako na ye azoloba bango te parce que bawana nde ebongaki alobela po bango nde bazalaki na posa ya kovanda na ndako na ye. Me Karine Mokonzi azalaki na posa ya kovanda na ndako na ye te, me Karine Mokonzi azalaki toujours kojoue rôle ya ki Karine. Ye nde mutu alotaki Karine Mokonzi akoma kaka na ndako na ye. Bien sûr alobaka ke Karine Mokonzi aya na ndako na ye adouble ndako ya mama na ye akomi mbala moko pa na ye. Yango wana mingi bakanisaka Karine Mokonzi alotaki ndako ya Miriam Mokonzi, alotaki balcon soki jardin ya Miriam Mokonzi, me Karine Mokonzi na mutu na ye akanisaka kaka ajoue rôle ya Karine Mokonzi la parole apesa mokili elengi babiso ba oyo tosepela toyoka nkulu. Yango wana azalaki na ye pona koyeba bozala sir eza ya solo. Karine Mokonzi na poto aza na bato ebele, ye moko pe Miriam azalaki koloba ngo na monoko na kanisa. Karine Mokonzi ntango akokaki kokoma pa ya mama na ye pe asengi mutu nyonso akoma kote alingi, batu ebele balingaki bandima ye, me Karine Mokonzi ezali ya ye te. Bobosana te, Karine Mokonzi azali sorte ya batu moko oyo bazwa liberté na âge normal na âge naturel. Âge naturel eza nini ya liberté? Eza 18 ans te. 18 ans ezali batu ya mokili to leta mutu atia yango. Mais âge naturel ya mutu azwa liberté
ezali 14 ans, voire même na tango ya Yesu Masiya abimaki akenda koteya bato ezalaki 12 ans. Mais totie 14 ans, âge oyo bakoko na biso babota biso mpe ntina mokolo lelo bato ebele babandaka kosanisa nzoto na baage wana bien sûr bakosaka 17 ans 18 ans na bana basi na bana mibali akoki nde kokosa ndenge alingi. Alors Karine Mokonzi soki bolandi bien, papa na ye moko azala général, papa na ye moko azala na bakapasité ya kobokola bana na ye nyonso bazala kokende kelasi. Mais Karine Mokonzi kaka na ndako na bango oyo aza bien, azali na bandeko na ye, mais azala na posa ya liberté na ye. Pa ya Karine Mokonzi oyo ezali ya ye te, même ezali ya papa na ye, oyo ezali volonté ya mutu nyonso to eloko ya mutu, même ozali ndeko na ye, mama moko papa moko, pa na ye amonaka aza libre te. Donc elingi koloba ndako ya Miriam Mokonzi ezalaki kolobela eloko moko te, parce que pa ya Karine Mokonzi akoprefere asala Karine Mokonzi na ye, même na libulu ya metro, même akoma ne ata clochard, mais azala libre. Boyebi malamu na 14 ans azalaki kokende la zamba, azalaki kokima kelasi na uniforme na ye, akokota mpe ayebanaki, ayebi bisika ebele, azalaki kotambola mpona atanga mokili, ayeba liberté na ye soki ekopesa ye eloko nini ya malamu, mpe akomprendre mokili mpo ayebaki na kelasi bakolakisa ye kaka biloko wana eza na silabisi, me na miso mpe na matoi akoyeba makambo oyo esengeli comme être humain ayeba. Ezali mpe ya solo. Yango wana Miriam Mokonzi ndako na ye na dili oyo yasukolaka nango ya mesure na ye moko wana ezalaki eloko ya très importante na Karine Mokonzi. Bien sûr lelo oyo aza na ndako toyebi grâce ya bana membre ndenge ye moko alobaka, mais Karine Mokonzi susi na ye ezalaki toujours azala esika ya ye moko. Yango wana soki bana membre baswela ye ndako, soki basunga ye ti bato ya mokolo lelo basungaka ye parce que alinga azala libre. Yango wana apesa bongo, yango wana asengaka bongo, yango wana alobaka bongo poti a vivre liberté na ye ndenge azwa yango banda bomwana na 14 ans. Soki pe bapesaki ye eloko te, bapesaki ye pe ndako te, bafutelaki ye pe eloko te, nazali sir Karine Mokonzi alingaki toujours s'en sortir, azala kaka libre ndenge azala, parce que azwa liberté na ye na maboko ya baboti na ye, ata baboya yango, ata baboti na ye bazalaki na ndenge moko sévère na ye, mais azwa kaka liberté parce que azala na posa ya liberté na ye. Yango wana pa ya Karine Mokonzi avanda pa ya Miriam Mokonzi ezali koloba eloko moko te pa na ye, pa ya bato mosusu oyo bamesana toujours. Azalaki na ndako ya bapapa ti akomi mokolo, akei na ndako ya mamale, akomi na Gabon ake na ndako ya tata mwasi, akomi na poto avandi na ndako ya grand frère, alongwe na mboka mosusu apoto azalaki ake na ndako ya Miriam. Wana nde Miriam akoki koloba mutu wana avanda pa na ye. Mais Kari na kati ya Kisasa bomoni combien de fois aluki achange bandako, abandi na bandako ya mabe ti akomi na ndako ya malamu. Elingi koloba alingaka liberté na ye na ndenge ya kosakana te. Ndako elobelaka ye rien, ndako pe elobelaka ye eloko. Po na nini nalobi bongo? Po na mokili oyo eloko eza très important na biso bato ezali mbongo kaka te. Mbongo eza nécessaire, mais mbongo ezali na kati eloko oyo toza nango nécessaire, besoin. Donc
être humain moto nyonso aza na mokili oyo eloko ya malamu mpo na ye ezali ya liboso bozwi na kati ya bozwi ezali mpe na mbongo eza mpe na ndako neti ya Miriam Mokonzi comme tel eza mpe na ndako ya matiti to bilanga na bambala na kati elingi koloba mbongo na ntango ya kala ezala te mais bato bazala toujours na bozwi bazala na bantaba na babilanga na bango donc bazala mpe na liberté na bango oyo mosusu elandi ezali bilengi elengi ezali oyo tokomona na kati ya net bakarine mokonzi bazali kopesa biso mpe bilengi oyo tosangisaka nzoto na bato toza na bango donc na mokili oyo biloko mibale kaka ezalaka très important liboso nzambe nsima biloko mibale oyo elandi bilengi na bozwi yango wana ntango oza kolobela ndako na yo fo yeba mutu oyo ozolobela soki ndako no azomona yango important soki kovanda mpa na yo azomona yango malunga soki kovanda mpa na yo soki avandaki te akokufa yango wana mpona koloba likambo kanisa malamu mutu na mutu aza na modele ya ye ndenge Karine Mokonzi aza na modele na ye yango wana Miriam Mokonzi wet tika kobima ridicule luka mutu mosusu avanda na ndako na ye obamba ye titre avanda na ndako na nga na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.